moi si à sokolaka na ye na ba citron ebele te. Moi si à sokolaka na ye na ba clou de girofle ebele te. Moi si à sokolaka na ye na soki na nini ebele te. Moi si à sokolaka nzoto na ye bien. O melaki déjà mai na yo. Po abiso to lobaka mela mai avant boke ko sangana na papa. Po lebo aussi so sangana na papa. Et ko aider okene ko suba po bimisa moi baba microbe ba biloko e bana ko tambola pa papa e bana ko tambola pa na il faut ebima. O mona bwena bwaki oye wana obandi ko sokola na sena yo. Biso na sena biso abo mwasi biso to sokolaka na biso na mai ya moto te. To sokolaka pe na citron te. Ndenge zabana basi mususu ozui mai ozui citron obandi ko tiabo e peke po ekomisa yo musunye bota na se te. Eza maladi na ko tia te. Po soki leo na zui maladi yo ko zala wana te. Donc biso to tia ke loko mususu te. Maman sous de mon cœur. Moi si jeune fille une grande dame. Ok na salle de bain soko zaka na so na yo o okangaka mufinu kunango. Obimisi so na yo otie moi mai na yo oye ozo sokola na moi se na yo biso ba o na poto awa to vanda ka boy ovandi na toilette ozui na yo shower na yo ozui et tout anana nzoto na ote po batinyo so ba sokolela ngo na ndako ozui boy otie mai ya malili kaka na ba vulve wana nazo chabwe kiyuku na ba vulve nazo lekisa place wana kaka boy fiuku mai ezoleka ba gel intime nga personnellement moi Dieu m'a tant parlé toza 12h37 de Londres na salelaka nangai ba gel intime te bolimbisanga mais bandeko ba salelaka bo salelaka soki na salelango eza par hasard depuis tokoti année 2024 ti lelo. So na sa lango une fois ou deux fois. Na sa lango te na somba ngo penzate. Parce que na comprena que bango pe ezaka commerce. Et loko ya bien eza biloko na olo bio biloko eza naturel. Une fois deux fois tu peux utiliser, pourquoi pas. 2024 depuis année passée, ti année o. So na sa lango une fois deux fois. Na leki 5 fois te.